Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazapoka, Tessa, Coca, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 Fidèles internautes, Bambo Tebele, partout dans le monde, Biskanyos Bozwami, Mbagi Bokongo Mwana Mongo, la suprême de la presse, na émission Abino sans frontières, au Bolinga Kamingi, au Babino, toujours la vérité, au Babino, vérité sur vérité, tout ça à Wanangirengiri, tout ça à point de presse, il y a Appelco, journaliste, il y a Appelco, na NTPC, association, il y a artiste. Comédien oza dirigé par Emoko président Masumu toza wapona kolobela problème au Italie vie de loin na sur bozo ka par-ci par là que non vie de loin aza invité mais le toza ko confirmer que non vie de loin est bien vivant santé et ça bienté yongo le to sangani awa na ba artiste nyonso pona pe ko meka koyeba nini oto ko sa pona vidéo en tout cas na otika bino bolanda vraiment en tout cas point de presse oyo na ndenge ko leka tous en apprendre pour ça bino maman na plaisir to baki émission ça ngo émission na ka moko sans frontières ndé makamna mabino tina source sans faute oui yango babi dans mon vie na nga full boss papi mungunza na Paris babi nous to kangi Paris donc na otika bino tombo landa nyo sene ko le après te bakane to ça pour s'abonner massivement na info 16 tala kaka la chaîne Zébé Mezaka Moko Info 16 donc dans les bons toujours. Voilà fidèles internautes tous en président Tchakala on va essayer de parler na événement où ils ont les calendriers. Bonjour président Tchakala. Bonjour. Oui président Tchakala est-ce que tu as une raison ya koya na bino kati na esika? Bon raison penezanga à Moko hein. Les autres aux bela likambo vraiment ils allaient étaler vu de loin parce que au moni ba murmure les kaki belé. Na sibino boye puis ngombi ba presse. Et vu de loin, comment vu de loin, Koufi, vu de loin, Boyna Boye, tant de choses là. Alors, ce que Bisso, on a compte l'association, ANTPC, dirigé par le président Masumu, on a Bisso, membre du comité, restreint, tout cela qui moi, délégation, on a compté la vie de loin, on a compté la brouillon, la murmure, l'Obama. Il y a une délégation qui n'a pas vu de loin, on a Bisso, tout le effectivement, vu de loin est malade. Mais, il a force à mon mobali à un déplacement, mais il a trop maigri, mais il a coufité à Zali. Alors, il y a une réunion à Zali uniquement pour annoncer dans le public, officiellement, dans l'autorité, que va soutenir vu de loin. Ba hésiter ezala bato église ezala ba autorité ba président ezala maman présidente ezala ba député ba sénateur bango nyonso bato bonne foi yemo parle ba na message na ye vraiment nazo senga na bima parce que awa abimisi ya mo bambongo ebele fa bima libana na doit traitement oza qui approfondir koki parce que azapina effectivement nga lobaki malade empoisonné c'est-à-dire que zo senga à déplacer parce que tous les comme à trop tard il y a un but n'a pas réunion lelo et ça dirigé par le président Masumu donc lelo voilà merci vraiment président Tchakala pour la précision on est au petit bateau vie de loi aza en vie si quoi président Tchakala est-ce que ça va démarche les autres pour na bossa la fin que vie de loi azala évacuer na mboka pour na bi que bino artiste na force tabino beaucoup katé est-ce que boza pe na opportunité ya kokutana na yemo comme kondi ou bezo senga nini? Mais tout est possible. Bon, président Lula Beng Sibino Awa, pour nous lier Bisabino, oh, nous c'est que le Bamalelo, il y a un président Benga Iba journaliste, Boya Awa, pour aïe Bisabino, oh, ils ont na motema, oh, à préparer.
bon président Masumu ndenga zawana président association za munene a NTPC pour écouter na président de la République là on est kozanga ici veut ko tsaka audience na ka tel ba koyamba eza ngo problème na délégation eza problème te parce que azali vide le boyibi a sepeli samboka bon solo la kufi pou bon yoye non na moment zaboye azana na moi souffre de vie mais il est malade donc c'est-à-dire le moment ya ko sala secours yango yo bato ya bonne foi yango moni programme to kopesa bino le loko ni to linko sala. Okay, merci beaucoup. Oui, en tout cas, vraiment, fidèles internautes, en tout cas, ils ont senga penana bino batuboza libanda, pour me camper pour soutenir un peu le président fille de loin, pour voir la moton arazana bon, moi soka koufi en tout cas. En tout cas, vraiment, tous a toujours à pour intervenir. Voilà, fidèles internautes, tous a un journaliste, Nabiso, Laetitia Ndongala, pour camper, pour Nabiso, pourquoi organiser point de presse. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour ma chérie. Oui, est-ce que tu as raison pour organiser point de presse au artiste comédien? Premièrement, moi c'est Laetitia Ndongala, la Miss de la presse. Vraiment, conférence de presse Nabiso premièrement ezali que appel ko a jija qui bon ya ko sala nini point de presse na association ya ba comédien autobengi ANTPC où est dirigé par président Masumu et to jija qui en pourquoi to jija qui en pour que biso nyonso to yebi ba tu o batala biso libanda ba fanatique surtout ya vient na biso président Nabiso Yaya, où a sepeli ça partout dans le monde, vie de loin, président vie de loin. Santé naie, contenu à santé naie, ils ont vraiment bien été. Et biso étant que bapandi sango, ils ont musala na biso tomonike, c'est comme si dans le monde il y a artistes et comédiens bazolo belango vraiment té. Yango biso to proposa qui vraiment il y a que ça la conférence de presse oyona ba comédiens, surtout ils ont vraiment ANTPC dirigé par président Masumoto yeba au juste eza nini bazozwa solution nini pour na vie de loin. Yango moni lelo toye biso association de presse en ligne du Congo to solo là on a bango ce qui ezo senga nini pour que ba évacuer président vie de loi libanda ya mboka azwa baso parce que santé naie eza vraiment bien té. Voilà. Merci beaucoup Laetitia Ndongala, la Miss de la presse, vraiment on a CP, tous toujours ensemble. Oui voilà, fidèles internautes, tous toujours ensemble vraiment. Oui, tous toujours ensemble. Bon moni Miss de la presse, tu peux expliquer biso, ils ont vraiment organisé juste des caca pour l'état de santé à vie de l'un. Merci vraiment pour s'abonner massivement à Info 16. Babi les full boss, papi Mungunza, on a Paris, babi donc yon de makambu, donc tala kaka. Babos babana bon mais yon de souka tala kayo vraiment. Na boss était mon vieux Bob Kiziondo de Paris, mon vieux tempête matondo babi elle vont de Paris, mon pépé à Paris, mon vieux. Oui, boss abonné massivement à Info 16, nous sommes vraiment là. Tolunga bino mingi magi boko mona mongo nga bino mingi. Bonjour. Donc constater que réseaux sociaux et c'est un peu yakobeta lisolo moko na angle moko négatif plutôt sur la vie ya vie de loin. Batu ba pandi yango na ba réseaux sociaux et déranger pe batu. Mais on a besoin yakoyeba précisément ce qui vie santé ya vie de loin et zandengeni. Oui, mais ba réseaux sociaux biso tozo utiliser yango parfois abusivement. Tozaka kawana autos même dans les réseaux sociaux eza bizali tozaka na banda ko na ba cité. Le Congolais aza prêt ya koloba mabe ndia otombolango. Babola nyonso ba ifasaka ngo d'un revers de la main et c'est triste. Vu de loin est vivant, vu de loin est a des soucis de santé, santé ne ezosenga ba soins appropriés. Ba soins wana ezosenga lisungi. Mbalebele yemoko aleki na ba émission kolobaza victime ya empoisonnement. Victime d'empoisonnement. Et puis, il y a un problème, il y a communément il y a sucre. Ça demande des soins. Il y a la sensibilisation. D'abord, il y a des collègues naïe, artistes dramatiques, artistes à cinéma congolais, toye bake, ndekonabiso, azan bosenga, santé ne eza malamute. Vous voyez vu de loin aujourd'hui, regardez-le, il y a une année passée, c'est un garçon pimpant d'énergie. Mais vous allez constater que sa santé se détériore. N'attendons pas le pire.
n'attendons pas le pire. Il y a un président Massouma Bengaki, ba comité lelo, toye, pona toye ba yango bisonions officiellement, au lieu de la spéculation, na le racontard de gauche et droite, et puis pansangwe panzana na ba nyonso ba consommer ba produit à vue de loin. Ba nyonso ba consommer produit à artistes congolais. Ba ke moko artiste congolais aza malade, aza besoin lisungi, c'est maintenant qu'il faut le faire. Aimons-nous vivants, to sungana tant to zana bomoi. Au lieu de venir avec les beaux discours, des bouquets de fleurs yaminene, ceux qui motoisa sur na bomoité. Ba association, ba maison, il y a ba publicité nyon soto salelaka. C'est maintenant que nous avons besoin de vous, ba fanatiques d'ici et d'ailleurs. C'est maintenant que nous avons besoin de votre aide. Na lisungi yemoko kokite, ndamunda babaninga et kokite ezo senga to sangana to pesa na maboko poto sunga moko na biso. Vie de loin, c'est un produit congolais. Vie de loin appartient à toute la communauté, il n'appartient plus à sa propre famille biologique, ni à sa structure théâtrale. Vie de loin appartient à toute la nation. C'est un produit congolais qui mérite l'attention de tout le monde. De tout le monde. Voilà. Président, observation moko ezali na milieu ya bino ba artiste différemment na ba artiste musicien par rapport na bino ba artiste comédien. Touti kozana na matanga ya moko ya bino oyo eza mundweri akundami lelo boye pona pour ça la sensibilisation en ce qui concerne l'assistance pona vie de loin. Ni les ça là que les artistes et comédiens ba kokake ko s'émerger dans le domaine na bango par rapport à artistes d'ailleurs. Ba kokate ko émerger, c'est-à-dire quoi? Dans le sens que ba se prendre en charge même si artiste abeli azala na makoki lokola to mona ba pays lokola ba Nigeria ba osa ba biloko bazo gagner nango bazo ko vivre vraiment bien. Mais je crois que la prise en charge il y a artiste, l'artiste congolais, musicien, comédien, plasticien, et ça vous de la presse vous devez le savoir. L'État congolais doit aux artistes toute discipline confondue. Artiste ba comme bamandianté parce que pourquoi il faut yeba. Toza ba producteur et ba œuvre de l'esprit. Et moutoko protéger ba œuvre de l'esprit à l'État qui a la charge de protéger les personnes et leurs biens. Bino boza ba témoin comment la musique est piratée sans que ba kangela moto. Na ba téléphone na bino boyoka musique bosomba ngote. Na bandako bozo télécharger bota musique bosomba ngote. Bota la théâtre gratuitement. Et c'est l'État qui doit mettre en place le mécanisme de protection des œuvres de l'esprit. Et quand l'État ne le fait pas, il lui revient. C'est son obligation de prendre en charge un artiste en détresse. Ça, vous devez le savoir. Lelo, botalaka bokot na foire, bomonaka mobeti mbonda. Mutasala ngoboyebiete, il s'appelle Papa Loufwa Mawidi. Combien l'État lui doit? Ailleurs, il y a un faisait vivre d'artistes, les royalties, les droits d'auteur. Mais quand les droits d'auteur ne sont pas perçus, ne sont pas rétribués, ne sont pas payés, et vous voulez que l'artiste vive de quoi? Ça, il faut bien bapandi sambola qui s'akabato que l'artiste baba mandianté. Lélo partout où le commande va œuvre à mettre l'io l'olimbe qu'on a enterré. Mais quel est l'apport de l'État dans la protection de ces œuvres de l'esprit? Voilà en retour pourquoi tozonga kana l'État. Ce n'est pas une question d'organisation. Vous ne trouverez pas que les artistes de toutes tendances sont désorganisés, mal organisés. Non. Nous sommes très organisés, mais l'État censé nous prendre, protéger nos œuvres ne le fait pas. Voilà la réponse, mesdames et messieurs. D'abord, salut, bonsoir, confrères et consoeurs d'Apelco, association de presse en ligne Moïwabo, qui est là devant nous. Aujourd'hui, nous sommes là avec l'association NTPC, qui est dirigée par le président Massoum Lebrendé. Si nous sommes là, nous allons au moins débattre tout autour de ces sujets de notre artiste et comédien que nous connaissons bien, Charlie Nongue alias Vie de loin, que nous connaissons. Oh, c'est qui Sarabiso, oh, et puis Sarabiso c'est oh, on a bien tout. Donc, tu as aussi micro baladé en ayo. Ah, et si quand nous sommes à mon amitié, ah, et biso, qui est Vie de loin. Donc, et ça, il y a comme oh, et ça, il y a cicaté, à ça, oh, toujours apprendre à dire, ok. Na ba balandi internaute tozaki na ba nungu etendaki bisika na bisika nyonso na professionnalisme biso bapandisango tokoki kotambola lokola bato nyonso te na président na biso association Apelco ya média en ligne babengi Apelco alingaki bongo kosangana
na association wa NTPC on va ko éclaircir biso na président Massoum le Brendé là-bas on va ko éclaircir biso banungu nungu ezali kotambola na oyo babengi artiste comédien na biso ndeko na biso video oyo babengi na kombo ya Charlie Nongi alias bongo tokozongisa maloba na oyo babengi président Massoum le Brendé oyo topesi bonsoir. Bonsoir. Président Massoum toyebi ke beli bazali katikati na biso bazali comprendre que NTPC premièrement ezali nini pour comprendre premièrement ezali nini association wana. ANTPC ezali Association nationale de théâtre populaire et cinéma oyo tosalaki yango ntango tomoni ke tosalaka liboso du moins biso toutaka na ina tozalaki liboso na théâtre classique ezosoccupe mingi ma théâtre ya français mais ntango kaka tomoni ke genre populaire théâtre populaire ekomi kobotama ekomi kamwa ebele tomoni ke na côté ya fédération nationale de théâtre lokola basoccupaka mingi na théâtre classique biso na genre na biso tosala pe association nationale de théâtre populaire et cinéma lokola pe tozwaka pe na bascène et puis tosala pe na niveau ya télévision donc il fallait tozala na lisanga na biso pour que na baobjectif na biso totalaka makambo etali vie na biso socio-professionnelle makambo musala na biso ndenge ba situation tozalaka nango eloko nini tokoki kosala pour que tokende liboso etumba nini tokoki kosala pour que réputation na biso ekende chaque fois liboso yango wana tosalaki association na biso donc tozana ba but na biso bien précis et na kati association bandeko na biso ebele ba bénéficiaire na apport na biso bazalaka na ba difficulté bandeko mingi parfois komona na ba frontière ezala na lufu na Yema ezala na beach ngobila omona chaque fois intervention à NTPC et salisa bandeko na biso mingi pe baso ba problème na justice awa biso nde tokeneka ko se présenter pour que to résoudre le problème wana po association eza na poids eza reconnu notarié tout ça tolina ko sala que makambo na biso ezala loyengete kolandisama na maloba ya président Massoum Talobi NTPC ezali association ezali structure oyo ezali kocouvrir to ezali kotia ba artiste nyonso en sécurité to kolandela bango alors ce qu'on est là tout na président Massoum Brendé eloko ezali phare lelo ezali eloko eza kocircule na alors soko okili polo eli koloba net eloko ezo circule makasi ezali koyeba artiste comédien vie de loin. Donc on a dit que ça la partie, on a dit membre, il y a un TPC. Les alliés qui circulent à Koupi. Les alliés qui circulent entre la vie et la mort. Les alliés qui circulent que tout le monde va dire que ça la organisation dans les bango. Entre autres, journalistes. Il y a des gens qui ont été les alliés qui fait sa information même là Facebook. Bâtir ba numéro na bango pour comprendre que bato ba kozula kosunga vie de loin pas les campagnes na bango comme ça bango ne pas ba revenu wana alors on a évité association NTPC structure nini bozai ko ça topé sécurité ni bosalaka pour que dans mutazana problème mbela wana chaque année bino ba association au lieu que la mutunyo so asa na wana anitsi esengeli koyeba pourquoi tosangani lelo Leloyo tosangani pona koyebisa bino officiellement ezalaki lobi ba publier au vidéo ya Koufi te tozopesa bino information officielle parce que ANTPC tokeni kotala ndeko na biso vu de loin vendredi passé yango tozobisa bino que effectivement ndeko na biso vu de loin azobela azana problème à sucre et puis batiela qui est poisson mais azate ki alali na mbeto azotambola te soki nini te azotambola na ye mais santé za malamu te auti kolanda mikolo yo traitement moko ya makasi mais évolution vraiment eza vraiment malamu te yango na lelo tolingaki na ndenge pe ya corporation na bino ya internet comme na nini Appelco pour que bo yeba information malamu ba mususu ba ko inventer mais bino besoin information à la source lelo yo tozo annoncer officiellement que ndeko na biso azobela
tozosenga na bato nyonso oyo bakoki kosambela mpo na ye basambela mpo na ye arecouvre santé na ye. Bato nyonso oyo bakoki kozala na bamoyen, azala mokonzi, azala motu kaka simple, azala motu ya villageois, cordonnier, étudiant, pasteur, soki okoki kozala na kamwa lisungi esengeli kosala yango mpo tozolinga tobunda pour que ndeko na biso abima libanda ya mboka mpo akende kozwa batraitement approprié. Donc etumba na biso na ANTPC yango na tobandi lelo yo. Semaine peut-être vers la fin ou bien na ebandeli ya semaine prochaine tokoyebisa bino action monene tokosala à travers 2 chaînes de télévision sans doute, tout juste pour que tomeka un peu kozwa lisungi ya bato mitema malamu pour que ndeko na biso akende noki libanda ya mboka azwa traitement. Donc ANTPC sengelaki to communiquer bino yango na ebité conseiller juridique na biso Maître Lombe soki azana likambo kubakisa abakisa pe. Merci Président. Amis de la presse, je crois que l'objet de cette rencontre est clair. C'est pour vous donner l'évolution du bulletin de santé à vue de loin et sortir, il y a ma spéculation. Sortir, il y a ma solo balabala qui n'ont pas vu de loin. Moussous basi balakisi na cimetière na ye, na cercueil na ye, na moutagoti mola tout ça, basi balakisi. En mal du sensationnel. Les amis de la presse qui sont en mal du sensationnel, qui ne se donnent pas le devoir de vérifier. Ça, c'est le devoir des communicateurs que vous êtes, de vérifier toute information, peu importe la source. Parce que toute source, vous avez le devoir de remettre cela en cause, en doute. Ya Moussa Nabino, Ozuili Solo, Luka Komana source. Na Mozindo Oyeba, mais comment Zandengeni. Batambusi vide loin sango yakufa, vide loin azana bomoi. Vide loin azo sala. Vide loin azo loba azo lia. Mais santé na ye eza malamu te ndenge zalaka. Ba traitement azu na mboka ekokite esengeli abima libanda epai wapi azwa traitement esengeli. Et yango ezosenga misolo mo ebele. Na libenga vide loin abundi na maladi wana boyebi akokite. Bandeko ba comédien tokokite ko supporter ba soins ya ndeko na biso kende libanda. Billet d'avion, prise en charge médicale en dehors du Congo ezali talo. Yango ndenge président lobby officiellement to sengi lisungi na bandeko na biso moko ba comédien na ba journaliste que vous êtes na bato nyonso ba consomaka misala na biso ba fanatique à vue de loin d'ici et d'ailleurs ba ebazwana ba ebazana mutu nyonso de bonne volonté a mema moi lo meya na ye poto kokisa kopesa vue de loin traitement ou sengeli. Aimons-nous vivants to lingana nde toza bomoi malamu o empêcher ma miso ke goya kolila ebele. On n'a pas besoin bat balila ebele, on a besoin to empêcher ma miso a bateau ndeko azwa santé na ye parce que makasi azana ngo lelo eza o azaki na ngo bambule lekite ezo kita moke n'attendons pas le pire. Toi assister ye que tout le monde de bonne volonté apporte son assistance. Ce que azana bandeko oyo bazo senga na ndenge na bango to yebite quels engagements ils ont à vue de loin. Na bandi, ce qui est le mieux à faire, besoin numéro à vue de loin, au présent au communiqué, na ba canon nyonso de sorte que lisungi comme à bon port et comme anesike sengeli. Et puis to les par ba média, comme ça la émission va collecte de fonds. Comme ça va collecte de fonds, to ça la kango pona o sala ba campagne évangélique. To ça la kango pona kotonga, to ça mama belé lelo to salango pona kosunga. Ces grands artistes congolais oyo tozana besoin na ye na mboka na biso. ANTPC tout ça. Lisungi nyonso boyoka papa Ntsaka la pesa bino numéro ya ndeko na biso vue de loin. Numéro ya vue de loin. O esape na WhatsApp na ye. Eza plus 243 9 98 04 50 50. Plus 243 9 98 04 50 50. Numéro à vie de loin officiel yango wana. Ils ont un numéro qui est beaucoup de soko benga na numéro wana okozwaye moko. Marga ya mbakata na pasi
parce que boyebi na situation za nango azoyamba difficilement mais soko insister okozwaye bi okomeli ye akokomprendre po déjà président na comité basololaki na ye. Merci. Bon, motuna moko ezali na comité biso bapandisango parce que tozali wana matoi na bino toyokaka bino mpe koyoka mpe basusu bazali koloba ete comité na bino bozali kaka kosenga lisungi bozali na 0 franc en même temps comité toyebi ke no bazali bato bazalaka na mwa caisse koprésente mwa caisse moko bo quelconque ke biso toza na montant songolo mpakala. Merci, on va répondre rapidement à cette question. Tolobaki déjà que on s'occupe de cette affaire. Nous faisons un appel, nous lançons, nous donnons officiellement ce qui est demandé de faire. Mais ce que nous faisons, ce que nous avons déjà fait, on ne va pas étaler ça ici. Voilà. Oyoaza est pris de bonne volonté. On ne viendra pas demander, présenter une caisse, voici ce que nous avons, pour Salema nulle part. Notre devoir maintenant, c'est de porter à la connaissance du public cette information relative à la santé de Charlie Nongi, alias Vue de loin. Voilà. Donc, ma question, Wana, ce n'est pas le moment. D'autres questions, ceux qui les ont, peuvent les garder pour les jardins. Mais l'information principale, au comité à NTPC Sanganina Pandisango, Ezali a coupé ça officiellement, le bulletin de santé, il y a Vue de loin. Qui a besoin, il y a besoin de Libanda Yamboka, et besoin de Libanda Mboka, Liboko Mogo et Simbate, Libenganabiso et Simbate, et Sengeli, Bato Balingakaye. Bato balinga musala na ye basangisa maboko na numéro oyo papa ntsaka la pesi 0998 04 50 50 0998 04 50 50. Bao bazali banda batiaka préfixe, il y a plus 243. Voilà l'information essentielle eza yango wana sangwe panzana motonio sol bateka yoka kite tolobi tozana posa ya batbalela ibele te. En apportant des soins appropriés à notre frère par rapport aux moyens, il y a de bonne volonté. Merci beaucoup. Merci beaucoup et avec beaucoup de respect, comité, même question à Souka, président. Pourquoi INTPC, ANTPC et Zalaka considéré, même si le président a payé mot d'ordre, les comédiens Tokutana, tout le monde a si un comédien, beaucoup ne même pas fait, ok, les comédiens au bazar la carte association, bazar et délai. Et ça a vraiment nini, balingarango li sous-souté, ba considérer sous président masumuté, ba considérer ngoté, to et ça a vraiment nini netiboy. Vous avez même pas dit, et ça vraiment pour nini, ok, information les gars qui n'a pas groupe. Même si dans la télévision, même si dans la communication, je crois que biso toza na devoir ya kokamba bato. Mais bato tozo kamba baza na ba occupation ezali que avec le système internet oyo bimi soko tamboli on a presque ba artistes comédiens sont en train de tourner quelque part. Pas comment tourner presque tous les jours. Les lois normalement il fallait peut-être totia ya on to koma kotia ba réunion na biso ko fixango na ba heure boye bato ba uta na ba zonzinge et puis ba yeko zonga soko tia ba 12h ba 13h ba ngonion so presque ba panzani. Mais l'essentiel pour nous est que toujours échantillon ezalaka oye ko représenter ba ndeko mosusu mais oye ba uta ki ko zala na ba réunion ebele to sali awa na fefe center ozomona ke bato bazoya ebele. Donc même awa na place les érudits bato ba ya ke ebele. Mais ça dépend, il y a heure où les autres personnes heure un peu avant pour que permettre bino bos bimisa information avant bino bosana primauté il y a information oyo. Mais si vous venez dans d'autres circonstances, c'est vrai que tout le monde ne sera pas là, mais échantillon quand même ya batu bazanga kate association na biso ezali et ezali pe ezali bon moni siko mettre par exemple à Outiawa. Heure ezalaki bien calculé parce que na groupe Simba auti ko kata kuna pour que nous continuer. Donc tout ça batu moko to sala na bureau bokoya ko zwa biso boye non. Tozo sala pona ba production na biso il y a chaque semaine na ba chaîne et batu bazana ba nzonzing c'est presque tous les jours bazo zwa bango. À cause ça mutu moko ko kene même 2 ou 3 places pour que nous sala nzonzing. Mais l'essentiel est que tozali et ceux qui tiennent à heure per jour, tout le monde qui bat ko yape
bato mpe bayaka na bango problème moko ezali te. L'association se porte très très bien. Merci président. Cette dernière question qu'on a par rapport à la maladie de loin. Mission se vit très bien qu'il y a vu de loin à sa malade. Mais sur total dans les réseaux sociaux, au niveau de loin comme sujet à commerce pour n'importe qui. Tout le monde n'importe qui a lancé SOS pour la vie de loin pour éviter que fait ANTPC pour nous voter les bateaux union c'est pas comme ici malade de vie de loin donc là fonds de commerce na bango. Bon, oyebi ke batu mingi basala bangomba na bango pour nous lia sima ya artiste bazobela artiste bakufi tout ça. Tu peux c'est bien objectif ya association na biso. Mingi bazali bazela kaka artiste bela artiste ya kufa pour que biso na niveau ya ANTPC mundu eri tango akufaki topesaki mise en garde na batu nyonso balinga ko publier kaka mona mutabeli balakisi na mbetu tout ça on dirait bazo tiola ye soki akufi babimisi ebele topekisaki tolobi pendant ke ndeko na biso azobela oyo akomeka kobimisa foto na ye aza na mbeto l'hôpital akozwa problème toyebisaki déjà maître Elombe toza kozela moto ya liboso oyo akoose bomonaki ke pendant 1 mois presque mundu eri abelaki foto moko ebimaki te yango na mena tokoatire sous attention bato bameka na bango koluka makambo te botika biso na c'est vrai que nous faisons un effort pour que les artistes et comédiens n'aient pas de biso, tout ça effort quand même pour que l'ordre moke est ça. Inutile de publier makamalo kuta pour n'ande qu'on a biso vu de loin à Koufité, il marche, à tout ça, mais tout ça l'ande soins appropriés à qu'on reçoit n'amboka bapaya. Voilà. Et je crois qu'on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup, Président Massoumou. Tozalaki Bongo, Association ya presse en ligne du Congo. Association de presse en ligne, Tozaliwana, Président Labiso et Junior Moyowabu. Au laquelle Tozaliwana, Okolo Kandeko Labiso, Rachel, à Kokotiera. Juste, il y a 2 mots, il y a Kolobalabino. Avant, il y a continué par Lobana, Kikongo, Mamona, Mbouama, Watang, Mbouadela, Kabamona, Mamisuna. Donc, ça na kati ya motema na nga eza epele nga na sengi ba mama o basunga pe ba mama o balinga koyoka teke mutu amona pasi oseka likolo ya vide loin siko bino ba mama na ba pasteur nayebi ke basi balobaki mpona ba pasteur bapase bino bato bobondelaka mpona mboka vide loin il faut kotie na mabonde mpe nga nayebi bapaster oyo bazalaka na motema ya mawa mpona kosunga bato bazali na kotanga te naza nde kolela tala likaba vide loin ekomi lokwanga linga na sako yanga bana ya boye baza kokende me kosuka bimundu ere akei siko lelo vide loin oyo aloba non soki ezalaki mpo na association na biso pa président biso masumu te nakoya te kwa ekobakema ngai moboti mwana na motema ekosala ndenge nini bosunga bamama na kotanga bino te bamama bakende ba ONG banini bino tu boza monde entier bosungela ngai epiye po bapesa kofene bazali po bapesaka bambongo mpo moto akende hôpital azali bandeko bozwela nga vide lwenga na suki eza kosuka oyo ya pasi ya ni te mpe lisusu na ministère na biso ya culture boza wapi bakonzi nga na suki wana na koloba te na suki nasengi nde bamama eza bamama bapaster bamama ingénieur bamama député bino nyonso soki nazolobela likaba bamama nyonso. Ok. Oui, vraiment, merci beaucoup. Bino nyonso, baebo mesana kolanda, chaîne Nabino, info c'est émission Nabino sans frontières. Vraiment, bino moko boti kolanda. Point de presse ndenge eleki, ba question nyonso ezala ki poser. En tout cas, to répondre à na souci Nabino. Vie de loin, aza envie, mais aza na besoin ba déplacer na mboka enfin que akene koza ba soin libanda. En tout cas, vraiment, bino ba bolinga biso ba artiste mingi, bo mekate ko songa vraiment artiste bino vie de loin.
talaka maki beaucoup mwana mongo na baki ke non leon loba mingi te po ali kamba passe talaka d'autres perdre président Mundorika mingi te lelo to comme na dossier vie de lui en tout cas botika bandeko na bino ba artiste comédien te vraiment bo s'abonner massivement na chaîne na bino Info 16 maki beaucoup mwana mongo la suprême de la presse na cela bino toujours mama lamu na cela bino ka ba bien. Oui, bah remerciement na ngana yemoko le grand caméraman Aaron. Babi mobala célibataire ba caméraman nyonso. Oui, bah ko bisu na ngana yemoko mon vieux ambassadeur Raymond Singa na Suisse. Vieux botala ka vie de loin. Vieux Bob qui zone dans Paris. Oui, maman Claudine qui est la femme en espèce. Na bo sanité, maman Eugénie Mokiri, ma maman chérie. Ya Willy Pézien de Magibo Kongo na Paris aya. Moi appelle ça la bien na boza été Titos Mboke lengi babi de retour na le livre vraiment en tout cas bo s'abonner massivement na bo sanité moko le full boss Papi Mungunza babi donc talakayo bon s'abonner massivement à Info 16 donc gros bisous na bino nyonso bye bye. Agence 16 la vidéo vas-y notre animation les Congolais voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais Ambila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal.